Mbote balandi émission na biso nyonso na chaîne na biso EHP Media TV to pis bino mbote partout bozwami na mikili bipai na bipai. En tout cas nzambe apambola bino mingi na ba oyo mibomesana ko sala pona biso bat oyo bomesana ko sunga ba humble serviteur na bino na chaîne na biso EHP Media TV. C'est toujours votre humble serviteur Brice, garçon sympa. En tout cas la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de le Seigneur Jésus-Christ. Nzambe apambola biso nyonso na nouveau numéro o la biso o tozwa miso ya sika mokolo lelo. Merci na yebi ke batu mingi bazoka moi et puis bazana posa koyeba o nani aza pembe na ngai tika na présenter ye comme on a le prophète Jérémie. Prophète Jérémie a reconnu presque Congo Mobimba. En tout cas nga personnellement na sala effort ya ko luka ya ko zoyer mais batant et pesa mate tito luka ki to zoyer. Parce que na état naye oyo na meka un peu ko rencontrer histoire na muke prophète Jérémie azali mutu oyo nde na oti kolobare aza reconnu partout na Congo et puis na mikili bato ebele misusu ba ebie na Europe na ebi ke bato ebele ba ebie malgré que alingaka vraiment te koleka na média histoire na ezali que akufa na batin eleka et puis après 5 jours c'est quoi qui vraiment il est là azawana azana message o azopesa pona mboka. Mais prophète, Aza Otobengara na français handicap. Tika national bino que l'handicap n'est pas un sujet de disqualification. Parce que na bokozonga na histoire ya Mefiboshet, bato belé ba tchaki kal na va Mefiboshet. Or Mefiboshet azaika moko ya mutu abutamaki na famille ya roi, mais bato babandé ko empêcher Mefiboshet. Mefiboshet akufana na ndako roi te, Mefiboshet akutambola te, bazwa babomba na kata le débat. Le débat ekoza la difficulté ezokanga yo. Ekoza la handicap ou empêcher bato bamona ote. Mais voilà pourquoi un jour tant roi se souvenir, le roi David a se souvenir que zara na moko na famille. Ya roi ya kala oto to ebina kombo ya Saoul abimisa ki malgré handicap ya Mefiboshet malgré ki mesa na roi. Voilà pourquoi nangina lobake handicap n'est pas un sujet de disqualification parce que Nathan ancien le roi c'était David mais pour l'instant c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc je suis avec le prophète Jérémie azawa nazo sakola siko na sengi bino bo attirer vraiment attention bo pesa biso mato ipe na misu na bino parce que nulle part na Bible ba comment la foi vient de ce qu'on voit. Non, la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ça dit bo pesa biso ka mato na bino et puis boyo ka rameni prophète Nikoloba. Donc nazo pesa micro et pas interprète na ye et bon prophète sakola rato ka rameni aloba na Congo. Donc na sengi bino vraiment toi attirer attention na biso. Merci beaucoup. Na pesi bino mbote libota nyonso na pesi bino mbote eza boza libanda mboka o bozali pe awa na pesi bino mbote na bolingo o nzambe atininga lelo kondima o nzambe atininga lelo nazobela si 2 personnes eza na kondima ya nzoto na kondima ya molimo eloko oyo atiraka na vie ya mutu ezaka lorsque mutu makambo komi kozala changer. Parce que zana batu mususu baben bakimisaka bango mo mapambolo na bango misupe babendaka yango mais misupe lipambolo eza liboso na ye ma yebi ninga osela ngoti akimisi yango lelo na ko pesa message moko ozamba pesinga pona mboka pe pona bandeko bazali banda tango na banda ko sambela nazaki na montagne nzamba lobi na ngai kende koloba Jésus atalisinga makambo. Atalisinga makambo bato ebele. Bato baza okanga mambongo ezate, bato baza okanga malasinga même bato baza libanda mboka, ba mikanda ezozo mate, ba situation ebele makasi. Même ba ope bazali awa. Même situation musu bazo ba kende ba kanga na ba situation. Bisu ba drogué, ba be komi mingi. Bitumba etemi na kati ba mabota. Batu kondime komi kolemba bango mutu azoba na osambela me nazomona nanga lipamboli te azomona ke moye makambo nanga ke liboso ezate mutu azoba lukaka esika moko na nia biso eloko moko Jésus-Christ etango ayaki po abotola biso na maboko ya Satana. Amen. Lelo nga Nzambe atindinga lelo nazali rekoni na yebani partout nazana bana bisika nyonso. Nazana bana babisika nyonso na awa pe na poto pe bisika nyonso. Même libanda mboka. Nazana bana o bayebi ngai. Nazana ba message pona mutu nyonso.
Yo mutozo nanga siko kangamaki siko kaka. Dans quelques minutes okoke siko zanguya makasi osimba yo eloko moko zo fongwa na vie na yo. Nyonso bande komona clair te. Okomona ngo clair lelo ne bandi ko lobano déjà. Nzamba atalisinga mboka liboso mboka ya France. Na bandi ko bonde pona bato baza na France. Nzamba bi prier pona bana nyonso baza na France ba fongwama. Ko bota ezo ya batute, batu bakangami, bitumba, mikande ezate, misala malonge ezate. Nzamba bi bondi la pona mboka liboso za France. Na bonde lipona yango. Mutu nyonso aza na kati ya mboka wana. Fongwama na kombo na Yesu. Mbongo efungwamela yo. Mamituke efungwamela yo. Makambo ezaki musika ezongela yo. Jésus Yesu o abenga ngai. Ngana zaki mutu. Après un moment nakufaki. Nzamba sekwisinga, Nzamba zongisinga. Tangu Nzamba zongisinga, abina ngai na kozongiso nengo zalaki te akaninga munoko. Natuni Nzambe. Mais nazaki na ndako loba, siko tininga nazoloba te. Batu bakoyoka nga ndenge nini. Jésus Christ alobi na ngai, okosala miracle kende. Kende okosala miracle. Et yango ti lelo pe ministère na nga na kamwa kaka. Batu ya ndenge na ndenge. Batu ya ndenge na ndenge. Oyo nga na sambela pona bango. Baza bisika na mokili oyo. Landanga malamu, deux choses. Omoni tangu bakangaka mutu na kati ya mulangi. Eloko ya liboso tata na kangaka makabatu na kati ya mulangi bakangi yango na kati. So po mulangi wana ebima. Il faut eloko moko esalema po na kati ya mulangi wana. Il faut eloko moko po na kati ya bouteille wana. Amen. Il faut bima. Nzamba lobi na ngai il faut na bimisa batu na kati ya mulangi. Batu baza bloqué na kati ya milangi. Na tuli Nzambe eza nini? Nzamba lobi bondela pona milangi wana bukana bambongo ya batu, misala ya batu, bamabala, bamakambo ebele efandi na kati ya milangi wana. Nzamba talisaki ngango. Bino nyonso ezala bamboka ona tangi te, ezala États-Unis, ezala wapi, ezala kote nini. Message Nzamba talisi ngai. Lokola mosali na ye okokende liboso. Yes. Ba mususu na moni ba barrière ba tsheli bango liboso. Ozo kutana na basala Nzambe musu ebelo kutana bango. Ba osambela po na yo. Mais pourquoi barrière ne koya te? Et puis ozo pesa pe ba ofandi na yo. Mais pourquoi barrière ne zo koya te? Yango mo lelo bandi mebele ba komi na bango kolemba. Ba komi na bango anavanda na pema na ngai. Mais na ko memelo mutu moko. Jésus Christ wa sekwisa ngai. Oya tambwisa ngai. Oya kenda nga bamboka na bamboka. Na kenda bamboka pona oteya kombo ya Yesu. Ka lolenge naza awa boye. Ka mina zoloba te boye. Namona batu na kondima babika. Bakonzi ba grade de mata. Lelo Nzamba lobi na nga na leka pe na media. Yo mutozoluka promotion na musala. Zo yango na kombo na Yesu. Ozoluka pete, ozoluka misala no fungwama, libota na yo, voyage na yo, makamuno nyonso. Efungwama. Il y aura des directives na repesa yo. Na repesa d'orientation na tango na repesa numéro na ngai. Na repesa pe na kotalisa yo comment na ko bana expliquer ndenge bandosala. Ya liboso. Il faut d'abord que luka ko arracher lipamboli na yo. Lipamboli eza likamoko ba lukango pe babotola kango, ezaka passe. Eza na bangomba nango eza na kati. Mais faut que luka comment o atteindre yango. Même na Bible comment na kati ya Bible. Tangaka appartiona. Place à Timi Sapiona. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel. Il y ait de ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse te toucher. Moïse attendit sa main vers le ciel et il eut de peser de ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Nzambe a imposé. Nazobe est-ce que ce mboka na biso Congo. Nzambe a imposé le bi tombola le boko molili ekota na mboka. Molili ekota.
eza pe na ba famille ebele ba imposa molili evana na kati ya ndako na yo yango zomona makambo nyonso ezosala ezoke liboso te yango passage biblique ototanga sikoyo viens lire kitaka na tanga place ya misapi. Le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Tango komaki na tongo mupepeyaki makasi. Mupepeyaki makasi. Et memaki biloko ya ndenge na ndenge. Je vais parler deux choses. Muto azingaka nzamba élevé ye. Aza muto ki marabitumba te affronter rabitumba. Lorsque je affronter combat, c'est par là ozo lukape élévation na yo. Kita lisusu. La colonne ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant, puis ailleront entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal, vis-à-vis de Baal-Téphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Nzamba zo pesa na mosel na eba instruction. Nzamba opesi ba plan ndenge na kosala. Yango zo mona pe pona kobima na situation na zoloba. Eza na ba principe na ba plan autodi kotanga wana. Lui encore. Ça serait mieux autant que verset biblique nani notangi yango. Eza nani passage nini? Exode 13 chapitre 14 à 10 verset 10. Merci. Pharaon approchait, les enfants d'Israël les révérant les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël auront une grande frayeur, et ils crieront à l'Éternel. Ils diront: Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Pourquoi les enfants d'Israël vont comme là? C'est parce que mon équipe égyptienne bazoya. Lorsque tu commences à fuir aussi les combats, sache-le bien, on dominera aussi sur toi. Mais tant que vous avez bitumba, vous avez combat malam, c'est par là que vous avez élévation na yo. Cherche à découvrir quelque chose. Luko découvrir loko nini. Qu'est-ce qui t'empêche? Nini sont péchés que liboso. Moi je t'appelle aujourd'hui. Essaye de prier avec mon Dieu. Il y a quelque chose de plus que le liboso. Na pusaka mutola nanga na makasite. Mais nzamba lobi batu nyoso côté ya bango. Yes. Verset biblique. Ne la mangerez que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Toute l'ensemble d'Israël fera la Pâque. Ça veut dire quoi? Tant que Zamba zota la liberté à Moutou, Dieu sait les choses dans la liberté wana. Ayebi maramye zo se passer na liberté wana. Ayebi pe nengani liberté ne ko s'en sortir. Je te parle pour aller de l'avant aujourd'hui. Nzamba binanga batu mingi bazonga kisima. Depuis Kalo Lukara Likambwana, ça fait des années, 6 ans, 7 ans. Au moins clair dans la situation na yo. Ozo ba lukal même côté kaka. Chaque atose likambo moyen marché ezate. Mikanda la porte pose tout un problème. Makambo belé difficulté. Le Seigneur m'a dit, Kende, prie avec ces gens-là.
Prie avec ces gens-là. Exode chapitre 20, verset 21. Exode 20, verset 21. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortant les esclaves. Si un homme mutu azui mwana ye ateki eloko la moumbu eza po asala nini yo kanisi bena mwana bongo ataki aluki oyesi eza na mabote ebele eza pe bongo basi bateka ye kala depuis longtemps basi bateka ye déjà bateka richesse na ye babloka ye déjà. Pensez-vous que mouton ata lelo azui libala elo on est au marché eloko e marché ezate ata azui zemi il y aura toujours des complications. Ata zemi ndia fo zemi ki manango. Pourquoi? Parce que déjà depuis longtemps, asi atekaka papa na sa tekaka ba na ye l'esclavagisme. Eza bongo na mabote belé. Mabote belé lelo ozomona. Ozomona mutu otamona na mutuka. Mutuki to mais azana eloko esufaka ya zolela. Mais azana mituka. Azana ba mapangu. Azana nyoso mais azana eloko moko oyo lelisaka etungisaka ye. Pourquoi? Parce que depuis longtemps. Oh, basi bateka ki makamne depuis kala. Maintenant le Seigneur m'a envoyé na poussé mutumo wa liboso na journal lelo. Na kondimo yo zanango kaka. La foi yo zanango. Kondimo zanango. Moi je vais donner juste les coordonnées à numéro. Ah ouais, c'est un muki na kolobaka mukié. Mais lorsque tu vas appeler, nazana ba condition te. Na senga pe mutute, nzamba salanga bongo te. Jésus m'a dit, va enseigner la parole. Yango na otiko tanga quelques versets bibliques. Notanga yasuka frère. Yasuka yango na. OK. Exode chapitre 30. Verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Yambwete mutuani wa situation il faut ba wendreye balongola nyoso ekanye na kati ya nzoto. J'aimerais faire des déclarations maintenant. Aux un problème les autres déranger libumuna yo obotakate. Tu as un problème ya kobota. Soki ata bakanga ki yango na bateka yango na libota na yo simba libumuna yo siko. Simba libumuna yo. Je vais prier. Fongola kobota ya mwana monsieur. Fongola kobota ya mwana monsieur. Afongwa mana kobota na ye. Ozana problème moko ya musala no bakanga. Simba sala geste simbi ozana dossier to papier simba yango tiango na se. Moi je vais prier pour na dossier na yo. Seigneur tala misala muto. Ekende liboso fongwama. Misala na ye fongwama. Misala na ye fongwama. Yo ozana babosa na yo déjà to misala na yo kangama. Na fongoli yango siko. Yo za pasteur ozana église oza bloqué ministère na yo fongwama siko. Ministère na yo fongwama eza na poto eza la awa. Yo za libanda mboka nyoso yo fongwama. Santé na yo. Obela kapamba pamba malade er nyoso. Na kangi malade na simba nzoto malade ke ne musika. Nzambo abenganga. Waloba Jérémie zala partout. Nzamba sala ngolo na sambela pona batu nyoso na Congo eza ba condition so ba ebingai. Lelo na kepe na te yo muto za libanda. Message lokolo yoki yango. Ezala yokola ndango na poto. Eloko nyoso ekanga ki yo. Sikoni na zolo bana yo. Na pesio 5 jours. Okobenga na bandimo na peso ko bake nzambe asali na pesi bilembo. Yes. Nzambe na lobi na lobano bongo. Je suis serviteur de Dieu. Na lobaka pona sentiment te. Na za muto ba intérêt te na sengaka mutu te.
Je parle ce que Dieu me dit. Nasalaka po na nzambe na mission pesanga, na accomplissaka mission ya lola. Siko kaka. Yo bakanga ki yo basinga. Ba bloquer ki yo quelque part. Bakanga ki yo sika moko. Ezala voyage na yo. Ezala makamuno ba bloquer ki kimia na yo. Na pêche quelques jours. Le Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, a kofungola yo. Si tu as la foi, longola nzoto. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part de Jésus-Christ. N'a dit que batu nyonso balani message yo et touché bango. Tala to sala ba jeune nzambe te parce que oya nzambe mutarotinda yo ondima zate yo moko ondima. Bible lobi, lorsque l'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec et tu seras changé à une autre chose, à une autre personne plutôt. C'est-à-dire, tout ce qu'on a une démonstration de la parole. Prophète a fait la Bible à Tcheli Sapi, référence et bimi totangi. A fait la Tcheli Sapi, référence et bimi totangi. Mais pourquoi Togo ça l'a bien crédit jusqu'à quand? Merci parce que la Bible dit où azos va serviteur de Dieu na qualité à serviteur de Dieu. À cause de récompense ya basala nzambe. Nzamba pambola mutu nyonso azwi message oyo en considération et puis a tchangona misala. Et ça la bien vraiment nzambe akopambola yo, akopambola makasi o nyonso azana besoin. Ozana besoin nzamba lobela pona vie na yo. Na lobi prophète te, na lobi nzambe. Ozana besoin nzamba sunga yo, orientation ya vie na yo. Nzambe asunga yo pona ba problème ozana numéro ya prophète Jérémie Ezali à travers ba collaborateur na ye Ezali plus 243 89 82 68 717 nyonso ko benga ozana besoin so na ye ko banga na ote interprète bazar et puis interprète à liboso c'est lui-même Seigneur Jésus-Christ ba ozala wana po basunga yo po ba meka mpe ko aider na problème oyo okozana nango biso nyonso tomoni makambo eto salama awa ça dit message epesami pona koloba ke tant basali ya nzambe bazoloba balobaka ngo na mosunité lorsque Paul azoloba lobi c'est poussé par l'esprit puis marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est dit makambo eto loba ma awa ezaka na mutu oyo ayebi makambo nzambe ndako comprendre ngo et puis bilei oyo Christ azoloba bilei oyo eza pona bamboate ya pona bato. Donc voilà, merci fidèles téléspectateurs. Commentaire mingi ya roche zate parce que commentaire pesate. Na lobaki na début que handicap ya Mephibosheth et empêcha qui était allié na ndako roi za ko vivre et empêcha qui était. Ça dit l'handicap n'est pas un sujet de disqualification. Toti komona biso nyoso message prophète apesi, toti komona o alobi pona bato, toti komona o alobi pona ba problème ya bato. Vraiment message contact ya ngwana na bandeli plus 243 089 82 67 68 plutôt, donc plus 243 89 82 68 717. So qui bientôt numéro na biso za na C wana na C ya écran na C na biso ba komi Brice garçon sympa o komeli biso to ko aider yo ko pesa au numéro ya prophète. Donc merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Biso tous na biso ba simple instrument o nzambe ya salaka poto bimisa basali na el boso na benoko. Merci beaucoup na batu tout bazwa kili bagora na biso na pesi mbote d'équipe technique na biso. Tu es bien que le roi a mis serviteur de Dieu na qualité ba serviteur de Dieu chaîne na biso pe pas moi. Donc quant à moi je vous dis bye, on se retrouve au prochain numéro. Bye.